Mbote na bande kobo mesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision les solo allez toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal moto toujours na kati ya bato bobo meseno na masolo na biso ya pokwa malelo tomoni likambo ya dialogue ezali ko régner na kati ya communauté na biso pe na kati ya ba parti politique na biso ba misusu ba refuser ba misusu ba ndimi ya solo bandeko na koloba po na makambu ya Félix Tshisekedi ndenge tozalaki kokanisa ke papa na biso Etienne Tshisekedi azalaki na tango oyo ya convalescence ya solo makambu o Félix Tshisekedi abandaki koloba soit ke dialogue bake na dialogue mingi tozoki makanisi ebele ezalaki mama Mars to makanisi ya Félix ye na mama na ye mais toye kotala ezali makanisi ya Félix Tshisekedi te makanisi nyonso tu oyo ezalaki ke bakende na dialogue ezalaki ya yemei président Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde abandaki kopesa ba mot d'ordre wana. Alors lelo oyo tomoni président Etienne Tshisekedi l'IDPS oyo ba tindaki peuple congolais baluka monsieur Joseph Kabila partout bakanga ye baligote ye mutu oyo akoya na mutu na ye et pas monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba il a gagné plutôt. Alors tomoni lelo oyo l'IDPS bango moko bandimi ba kende dialogue na Kabila. Alors donc Kabila il n'est pas rwandais, il est un fils du pays, c'est un Congolais parce que tant balobi ki bazo kende dialogue wana balobi te ke tozo kende dialogue avec un Rwandais, cela veut dire que bazo kende dialogue avec un fils du pays, cela veut dire que un Congolais, Kabila c'est un Congolais comme l'IDPS va confirmer. Alors bandeko nakotuna motuna pourquoi opposants politiques ba memaka tout un peuple na erreur balobaka bango moko balobaki ke on ne peut pas négocier avec Kabila. Mais lelo balobi ke bakende na dialogue. Alors d'autre part, misusu soki balobi ba négocier na gouvernement en place pour mboki kende liboso. Alors tout le monde va osala ba vidéo ba ko diaboliser que non c'est un collabo. Alors et pas ba misusu soki balobi ke bakende ko négocier ba solola pona makambo etali mboka na biso likambo nyonso esuka kaka na ko solola ba oyo wana nde ba bimi ba saint. Kongo komi ya banani ba misusu bandimaka ya batu te baboyaka ya batu ya bango nde bakomi basin. Alors lelo l'IDPS oyo monsieur Etienne Tshisekedi bino mo bolandaki na interview na lobi ke non likambo nyonso surtout esukaka na dialogue. Alors bakosolwa na Kabila étant que congolais bakosolwa na monsieur Joseph Kabila. Alors bandeko ngai DSV Diana sur le foot de vous pertal la radio Lisolo nazali ko interpeller na tous les Congolais et Congolaises, tous les Lisolois et Lisoloises lokola bango balobi dialogue. Alors Congolais nyo surtout oza na possibilité alingi ko kende dialogue wana alanda l'IDPS na sima to kende dialogue wana toyoka oyo ekelobama na kati na dialogue soki ko sala mabe bo refuser ce qui kozala pour la bonne marche pour na Congo na biso kende liboso. Alors peuple nyo surtout ozali kolanda biso na poko malelo to landa IDPS to kende na dialogue biso nyo surtout ba congolais partout esika oyo zwami ceux qui va contacter au na dialogue kende na dialogue au kende komona makambo IDPS akoloba makambo majorité koloba makambo tous les opposants ba koloba boyoka yango au lieu que tozalaka na libanda batu moko bakotelaka biso toyebaka makambo elekana na kati te. Tout Congolais azali na droit ya kokende dialogue wana naza ko interpeller ba Congolais bokende dialogue wana bokende koyoka nini ekolekana na kati ya dialogue wana au lieu que totindaka babu commissaire na biso bakendaka bayaka kopesa biso. Non, le Congo appartient à tous les Congolais makamba Congo tokotalela mo lisusu libanda te biso nyonso makamba Congo tokotalela mo na kati. Ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal
Congo ya biso moko, Congo ya biso nyonso tu, mutu moko akobundela biso yango te, biso nyonso to bundela Congo, to landa IDPS na sima, na dialogue ndenge balobi, to kende, to tikela bango te, to kende biso nyonso tu, to kende koyoka. Lelo to koyoko critiquer IDPS, to critiquer ba parti boy. Alors, ya biso, to so pesa ba argument na biso ni, to ko solo na Kabila te, pourquoi? Tozana minduki te, tozana eloko boye te, eloko nyonso esengeli ko solo la. To landaka IDPS, to sala koboni, parti politique ezali ya IDPS. IDPS mutozana parti politique. Yonde konanga congolais esika yo zena kat nanda kono. Est-ce que ça na parti politique non que se présenter? Alors, bango parti politique na bango bandimi ba kende dialogue. Soki yo boyi na parti politique no fa na kat nanda ku, alors sala parti politique na yo yope okende ondima. Oboya dialogue wana mais lokola bango bandimi nga na lobi na za na choix te alors congolais nyonso tout okende dialogue wana tokende komondela ngo na kati. Alors ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertal na masolo ya lelo kaka na suki ndenge wana mbutu na kati na Kinshasa biso nyonso tu longo merci bye bye.